Ici, nous avons se présenter qui na matanga. Bon, en tout cas, bamise bazaki bele musubo ebite ba ute bambanda ka baza bamise mbanda ka bazali bamise bambanzango bamise ba mujimai bamise bele ba yaki penza dondeke zaki wa bamise mswa kitoki mosi boyebi bangote bamise mswa selemba bamise ba yaki bele. Par rapport à héritier Watanabe, aboye qui opesa wera mbota bodo vienae par rapport à toi, ils ont politesse. Tout ça qui minene par rapport à tout ça pandimbongo et tout consort, c'était quoi? Eza ponayo, tu peux dire quoi par là? Sankara de Kunta, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Comment on a ce parfum ma casse? Ouais, parce que la porte-parole est belle, bazara. Au moins, on a un problème, on va sur la mapeka, c'est pas bien. Oh, n'est-ce pas? C'est belle, la porte-parole à Congo, donc. Mais Sankara de Kunta, tout le monde est obligé de mettre tout, conseil de change, à mettre tout cas et tout, on a combien de mettre tout cas? Bon, normalement, so ina tali na ya bana ils en France, na ya ngai na maman na biso, na ya madame. Donc so na compter na ba car na banda oya nango na kokoma na ba 79. Oko lo banini point de vue na par rapport à musique faire rigoler au sala na Congo. Na habité azo sani. Comment? Azo sani. Faire rigoler musique azo sala na Congo. Okolo banini na vie na okoza nini okolo banini par rapport à musique na ça musique bien azo évoluer bien comment tant tout cas na yoki musique nete comment na yoki musique nete ngona zo tant yoka ngona na répondre na yoka ngona nte na éviter soka Sankara ozwa neta ko yoka ngote to oyoki ngote te na yoki musique nete musique azo ça on dira wenge Muzie nakolanda yote mama o muzie mana a interpréter qui Sankara de Kunta a interpréter qui bandie mona yé moko azo sala yemo Mario na lembie Sankara de Kunta oh yaite mais en tout cas non na nya pesanga babeki na pesa shonga nanga tamweza bolingo ezo tambola tengu oh ngba babeki j'aime faire rigoler yemba onzo na yogate okopa batebele bazolanda idéologie fali mesimbi te fali aza fali les king hein donc muto totikane na mboko yo les king ozo sala fierté mboko yo donc voilà quoi donc faut ko zana ba respect mingi na mi da France fali pupa banda fali abima imemela biso ngambo mise nyonso akoma koluka yepa koma fali ata koma fali ya munene te akoma ta fali ya fourmi docteur akoma ta fali mwa muke akoma ta fali de fago de mais ifio la fille donc ils a problème sérieux. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est moi votre homme de savant divin, vous la diva que vous aimez toujours. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes bien nombreux devant vos téléphones, devant vos tablettes, en train de me suivre. Je dis bonjour à vous tous, à toutes mes fans. Hein. Je vous dis bonjour qui sont en Europe, en Asie, partout là vous êtes. Je vous aime beaucoup, bisous. Et je dis bonjour, un grand bonjour à mon boss, à mon patron de la nation. Je dis bonjour à Pichu Mangaya et un grand bonjour aussi à mon équipe technique parce que si j'apparais devant votre téléphone, c'est grâce à mon équipe technique. Derrière la caméra, je suis avec Herman Emporio, un garçon slim. Il est le même à la réalisation. Merci à toi Herman pour le travail. Merci beaucoup. Je dis bonjour. Je ne vais pas commencer cette émission sans pourtant dire bonjour à Willy Mouché, Nicole Moka. $200, c'est quoi l'euro pamba? Hein? Agent Willy de London. Net aux na quartier à Sankara de Kunta. Tozo Luka, Toyeko Luka Sankara de Kunta na quartier. Non, tout ça, quoi, moi, j'ai en télé-réalité, quoi. Tozo Kento Koluka. Eh, yewana kuta obimati. Herman, avançons déjà, to kutaku yewana déjà, normalement, obima déjà, to kangaye rapidement. Et, il est en train de sortir. Oh, mais vieux. Ah. Oh. Bonjour, vieux. Ah, il est de l'autre côté. Hein? Il sort déjà. Ok. Ah, bonjour, vieux. Ah, bien, vieux.
Mettez au lourd, t'es vieux, aux autres. Nakutu donc nazo saka manœuvre parce que na lingi na bimane na car madame na changer après voilà bozelanga moi 2 minutes na longola Donc toi t'en quatre parcelle. Bozelanga mukia na tana na sa manœuvre après c'est bon. D'accord vieux. OK, nous avançons déjà. Donc quand tu na quatre parcelle à Sankara d'une Kunta en tout cas yene makamu. Hein, yene makamu quoi. Sankara de Kunta Weranson. Donc on est là en train de tourner une émission avec lui. On est là en train de chercher comment faire et tout. Nous allons traverser. Oui, nous traversons déjà. Il y en a 100 de compte, en tout cas, il y en a vraiment tout canaille. Donc, il y a bien makambu, il y a makambu quoi. Man a zozoé déjà, man a zoé déjà, bah il mange en tout cas. Man filme bah Timberline, il y en a un de makambu. Nous avançons et tous le temps peut s'appuyer sur place. Bon, ça va. C'est bon, le bosson. Viens, Mouquet. Ça va. D'accord. Bon, ça va. Vraiment pas le bosson, Mouquet. Bon, ça va, là, ça monte pas. Ya pardon, hapo nazobima na kaka madame nakotsa ngai. Sankara de Kunta, bonjour. Oui, bonjour. Comment on a se parfumer ma casse? Ouais, parce que la porte-parole est belle, bazar.
Au moins on a pas problème on va sur la mapeka, c'est pas bien. Oh. Neti nani wana? Parce que belé va porter parole à Congo donc. Mais son cara de route à ton moni obimisi ba mi tout conseil de change à mi tout ka et tout osana combien de mi tout ka? Bon normalement so ina tali na ya bana ils en France. Na ya ngai na maman na biso na ya madame. Donc so na compter na ba car na banda oya nango na kokoma na ba 79. Mais o eza pour l'instant na katsa ndaku. O eza nga moko. Donc au moins na ninga parité faut ça appeler madame cadeau. Ya ngomoni o na obima nango siko eza na obima na o madame parce que na bi o epé manab manana na madame na besoin o yebani pe trop. Na bi na manana na madame ya ngomoni na bimisi ya madame. Donc voilà. Moni lelo moi si aza moto faut payer sa valeur. Hein. Moni bate belé bazana yo epa na ngana parler moi ça za ndaku à part moi ça na ndaku zo sentir que parité donc to utaki na États-Unis to yaki na donc 7e fois na même États-Unis à l'India de l'américaine donc ngana na car yepa na car na mataravion to kenda rapoto donc on sait que ça va vraiment côté madame donc canon mais ça va parce que soko bato tanga madame azem visite on peut c'est comme on peut ça biso on peut c'est mbote puis on peut sina kombo na e bato ba e bakete peut ba e ba e. Bon, madame nanga c'est à l'India de l'américaine, batunya so ba yebi étant na ba l'américaine parce que azamuto na banyo meme ba poto na kenda ne ba poto na yara na e. Donc voilà, donc moni leo na minito yo na ninga mabete faut pesa moi si valeur. Ngana wo mataravion te que moi ça mataravion te mabe. Na roza na voiture te que moi ça za makolo mabe. Na roza te que peut-être même suna fanda chez les parents moi si na biso pas fanda ngambu kuna no za bien te. Il faut que ça chez yo na madame tranquille normal. Si banani pena bazala na système trop ya otika moi si à côté pas à côté neti batuni. Ba c'est belé ba pasteur batika pe basi bazali ba mise batika basi bazali ba mise neti ni. Ba c'est belé en tout cas na ebité mais porte parole neti nani kasi. En tout cas na ebité na ebi na ba vina bango te bango ba ebi ngai po bango ba bantanga na bani makambo ba talanga na ba TV. Sankara de nkuta na monika ba Timberline non système États-Unis oye na ngwa atonene. Bon oyo eza biloko nga na mona poto a tout d'abord nga na français. Donc mona poto tongo na kenda poto na 1999. On a battu belé bazo rêvé. Donc na âge ko tout ko OK poto mo bo emso na ménopause OK poto mo bo non te biso kenda ba poto kala donc na za mona poto. Ko ça moi présentement moi bilambo lati. Bon rien zaka nazo réciter kaka alphabet. Donc alphabet zaliawa et puis voilà donc tout ça na biso ndenge kisa c'est comment lingala. Bon kisa c'est comment lingala makambe belé amoni na représenter bilamba mais bon ba voiture et lobani. On peut déjà avancer, tu vas déjà et puis tu bête moi ma solo quoi, tu panzan tenke. Mesdames et messieurs, on a na mimi bino encore d'un kunta, tu bête moi ici, tu panzan moi tenke. Tu n'engue di kamamo izali donc tu poser son encore du kunta ma question, une routine ngana poser alors à quoi répondre il est là et sans garder kunta bonne santé. Zana pomper sous pas fait. Oui. Enfin aux autres pomper on est en communi. Oui, dans Migler. On tire Migler. Ouais. Mais ça non moins cher na poto. C'est ça parfait ba te belé ba na ngota. Mais sinon ebele bazana notion na te soit talent ka kwanga na dendo somba parfaite a préférer lia nzo kompa do ba te belé bazana pena donc voilà quoi donc na ebité bon wana zana na compte kaka ya ba solo amoni des arana fo bonne vie abiso bandi bonne vie lelote je suis le porte-parole les patrons de tous les porte-parole congolais donc ngam na banda makambo so ngatene na pesa bango vite ya ngomoni leo na minute yo nyapse batebele ona mona ya sali mission na sans état de kokotio kweli na mutu bazonga mabele batu na soboko tala bandako omoni musaka koti ndako donc si mbalama koti ndako abenga Sankara oza abenga kutu Sankara ozaki na raison oui que mission na bandako ezaka nenzo kelengi boy donc en tout cas je salue Musaka Blacha donc on sentir que na éduquer presse na éduquer ba porter parole na éduquer batu donc na kolinga te ke batu bazo ba risque ko sana balabala msusu balomo ye na lisu buli vimbi donc biloko wana so na pekisaki na monisco batu bele ba koti sko na bandako siko na minute onde problème to comme na Congo o nyoso na ba IST o nyoso na ba ni ba bi e comme ba taxi fo cha couleur jaune
siko problème to comme nango nesiko o nyoso somba yeste faut tia couleur jaune donc ma bende siko yango wana donc yango moni siko yo Sankara ba personnel les occupés non te bazo tia jaune parce que pour ba identifier bango faut couleur jaune oyoki Sankara si je comprends bien là tu parles Mosaka parce que Mosaka mtana yosta bleu yaona lobi siko fa somba ba jeep nenga koti na ndaku na ebisaki libanda na lingite akoti na ndaku siko yo na minute oyo faut siko asomba siko yo ata jeep moko yemoko parce que moni Blanchard Moussaka lobi trop abundi petro na ndenge ya BCBG siko faut ba récompenser matanga ya modi production il est qui comment c'était comment en tout cas il est bien deux ans ndenge na mutu de asoka kufi eza kufi akozonga système eloko ezala kaka honneur wana na suka donc bokunde na honneur mission yo mona ba se présenter ki na matanga bon en tout cas ba mission bazaki bele musubo yebite ba ute ba mbandaka baza ba mission mbandaka bazali ba mission ba mbanzango ba mission ba mujimai ba mission bele ba yaki penza donc ndenge ezaki ba mission mso akitoki mosi boyebi bango te ba mission mso aselemba ba mission ba yaki bele par rapport héritier Watanabe aboyaki opesa wera mbota budo vienaye par rapport à toi ils ont politesse tout ça qui minene par rapport à tout ça pandimbongo et tout consort c'était quoi et ça pour nayo tu peux dire quoi par là non le belo hotel parce que yaki matanga déjà to remercier pourquoi yaki matanga parce que Vemoni baza muto yo na ndenga mabete aza muto déjà sunga pe batebele tozala na ye voilà ichaza mwana ya fani na ndoka wera a évoluer na wenge ke lelo aza pe na kwa na normal ni kama mbote en tout cas mbote mbiso nyonso nde to yaki matanga na to yaki opesa ka mowe mbota suka okende malamu ya okende malamu ya liwali ponite au revoir mbote ya suka yoka déjà batunde ba donc mbota suka ezande to yaki biso nyonso to yaki opesa vie monib au revoir mbota suka akende malamu atuka nzoto na ye molimo ne fana na kimia après matanga yo bandi banda porte africaine ti opesa mbote mais matanga de ba kokunda ti lelo bando continue non mbote ya batu nyonso te quand même mbote ya viena yo nga Sankara na ebite so na mona yebo esika na monyo na pesa mbota politique ya politique te je ne pense pas son sala ngote donc na loko na bi Sankara je viens donc bonjour mon vieux ni na banda ki na libanda non on s'est raconté na bonjour mon vieux ndenge héritier Watanabe sala ki amote pa rester Dieu à quoi ezaki nini tena mona ga yaki na cercle ya PCV monib mbote za déjà to yako pesa ka ve monib mbote donc nde to yaki wana tozana mutu to pesa mbote te après nde tozaki wana batutu bayaki to sepelaki to monaki ba mission ya BCBG bayekola na matanga ozomona na délégation na monaki batutu bayaki wana ça va ozo comprendre donc to lakisa ka ke batuke moni batebele bayebi makamba ba wenge te ba wenge tozana guerre loyale. On comprend, nous, ils ont concurrence normale, mais c'est la famille. Preuve que tu portes un bango combo moro wenge. Wenge BCBG, wenge mesomé. Vous comprenez? Le na minito ba wenge ne to zalagana, to zana de wenge. Ozo santi que so tali mesomé o sali BCBG. Ba wenge man mususu ba kimma ba sila. Vous comprenez? Mais soto bandio kendesko na ninga normal ke wera son ba tu déjà ba yeroya. Ba komi. O pa yaki aye o pa yeta yete eza matanga babengisa mutu te za feti te pona biso en tout cas eza problème eza ka comme internet lelo problème to comme nango nini ser nanga batebe na internet ba komo lukaka ba actualité ezaki o te bemba ve monib ba ke ba interviewer ba para makame belebe siko longo ve monib mama langi ayo kufa ba mekia mama langi ba monike kuna eza mama nzambe ba kimi polémique ezate siko elongwe komi ote mbote mbote nini mbota suka eza to kopesa nde vie monib mbota suka mutakufi ye wana elongwe siko ya mbote mikolo ekomi na moni susu babimisi so bersi so ya sali nini butu boko so nini mama lobiko to papa lobiko to donc eza on est pour internet fo to lukaka ba côté mo boye nini mikolo eza nini non boko sa pe ba interview na bino c'est important so boko ta na ba polémique oyepe boye ça polémique te to tuni kaka hein et tuni mabete nga zolo bake batu balinga ba comme ça on est problème eza problème ti ça problème te oui akiki ko pesa tout comme ko pesa te wera za kozela mbota mutu te wana wera son ayaki matanga nde batu tu ayaki matanga mutaki a l'honneur to pesa mbota yaki ve monibe mbota suka o batu nyos to pesa mbota suka tina ko na yo mbota héritier et apenda pesine wera mbota te eza un problème te yo c'est un problème te 140 compte mais problème ni tane
Ça va, passons alors. Passons parce que mbote on a monaki Yandre Kimbuta autorité mboko aya pesi wera mbote ba pesani ba mbote. Après o etigali nde tozana wera na matanga kozela mbota mutute héritier pe ndinga zawana azaki po obligé ta pesa soki batu nyonso bazaki na matanga mbote po tozako za pe mbote na ete donc biso plaisir na biso ezake to moni présence na aye na matanga et l'équipe bien, il y a pas de problème. Tout le monde ba brigade ça bâti, tout le monde ba te belé ba famille wenge, tout le monde ba doya ki wana. Oh etika live moni ba kunami na honneur. Leo na minute yo ba tunyo so ba luka ba polémique. Oh ya chembongo te wa cotiser te wa lobi boye. Eza nango susu na effet parce que mouwe déjà akundami. Oko pa même nenge famille ba vie moni ba mise belé ba kotaki cessé ba luka ba utiliser po baya koloba ba mabe muta kufeli ba loba ba mabe bongota donc zo sentir ezaki na ben filtrage moko yaki mais preuve ane ke biso na respect ya mowe to sana ngona respect ve monip jamais to koloba makambo jamais to koloba makambe belé mais été ya biso bato to tikali parce que Léon na minute oyo soki muto se retrouver na 17 parcelles et que obe ba kipeote en tout cas été ya biso on comprend tangu wera osomba bandaku na ba wenge tangu ba bien stozo lelo moningati nanga ba jeep nanga na koti yanga na mana ya madame ero ba dwalo belo te tangu eko maka na beli wera yete wera sali boete te to luka ngwana te donc chacun pour soi Dieu pour tous toza ba grand garçon toza ba adulte donc cela veut dire tangu tozozwa tangu to vivre to ba robomba pour lobito bando lukate to luka mutuni to kanga ndoki mutuni te donc kuta Kabose akufeli grand frère na propre mais on dira qu'en hier dimanche ata musicien morote wenge musique à maison mais à mon année or que à beta musique il a joué la musique na wenge musique à maison mais en biso soto yebi Kabose abinisa biso na wenge musique à maison mais ata musicien morote wenge musique à maison mais à mon année pour nani. Ouais, en tout cas, on a ba condoléances na Kabose na famille na ba mobimba en tout cas netinga na ebaite na prendre rendez-vous psinga na émission mais na yebi so nazaki ya kotumbaza mutu na ngala toya mais to en vouloir pe wengete parce que tozaki na etochi na bemba ve monib ezamne ezabwe makambo pena na cité tozali likolo donc ezomona ke futambola na gauche ke na droite boye net siko na minute oyo ebembe to si la siko photo kende buni ya lisusu donc photo bandoluka kokanga ba chorégraphie ko sala ba nini ba planification de façon que to kende buni po ba concert zozela biso na ba buni ya butembo kuna makambe belé donc Hassan Sass les producteurs donc yango monike peut-être donc tozu pena tenter de sangani na ve moni beye mais matanga bato bele babosana matanga esila te matanga sila te bako kunda mutu don naebi programme ni toya toyebi momani tokoluka Kabose toyebi momani tokoluka ba famille Kabose donc biso c'est la famille ezaka ke bato bazwango na ndenga mabete quoi voilà. OK, Jean-Willy de London, je sais salut là où tu es, je salue Héritier Monkassi, je salue Jean Bossa, Mutu Bayer, mon oncle propre. Je t'aime beaucoup mon oncle et je dis aussi bonjour à mon boss de la nation en tout cas et puis Chumangaya, de gros bisous à toi et on continue avec Sankara de Kunta. Sankara puis abisonna nous éclaircissement par rapport à Miel de Son. Miel de Son en un orchestre, tout Miel de Son à Lungwe. À Lungwa ne kala. Ah? À Lungwa kala, Miel à Lungwa kala. Mais azo les canaux de mission, azo éclaircir bisote, azo tâtonner, azo bégayer. Ta Lungwa, lelo bakosa na bango suste. Batutu bakoma oluka balanda idéologie fali. À Lungwe poani. Batutu bakoma oluka nazo ya batutu bakoma olunga balanda idéologie fali. On comprend mise en disponibilité des wana boye balanda idéologie et simbate on comprend bato belé bazolanda idéologie fali mais simbite fali aza fali les king hein donc muto to tikane na mboko yo les king ozo sala fierté mboko yo donc voilà quoi donc faut ko zana ba respect mingi na mi da France fali poupa banda fali abima imemela biso ngambo mise nyonso akoma koluka yepa koma fali ata koma fali ya munene te akoma ta fali ya fourmi docteur akoma ta fali mwa muke akoma ta fali de fago de teme issue da fi donc eza problème sérieux après ndenge za wana garçon wana
alongo ba to bo santé que mutunyo so botama te pas leader après nde to za ba to combien bazana ba orchestre na Congo ba to combien bana ba disque ba to combien ba longo ba orchestre ça nango ke pour na biso eza problème te en tout cas mutu to a évolué na quoi na mais allo baté kaza na wengete to ebige lelo en tout cas président j'étais sali président que voilà bato wa parce que to kola pena ba musicien te biso za idéologie na biso te ko to bando kola na ba musicien ba doit komba koko ti comme affection ba tout est simbate d'après na biso to yebike musicien no so longwa na eza pomte ezo pesa pe chance na bato musuba na bezo ba luka misala bazo pe misala de eza na problème te biso en tout cas aussi longtemps we razali biso biloko wana to bangela ngote to na besoin que wera azala ou mais la pour mourir aux attendre pépé kala rata empire kufa vraiment et Victor Kufa papa mbazate vive kufa so we razate maison mère kufi aussi longtemps we raza pourtant to kena ba pays ba Afrique ba bina mama na kombo na ba bina mama na nani sote bazara na wera balobara wera son na concert tant ba oya boydon wera ta présenter aux danseuses yes bandimi so présenter ngape monsieur bandimi donc ba yeba kala ngo bisote monsieur moko te na wenga pa wera yeba na zaginete. Oko le banini point de vue na par rapport à musique faire rigolo au sala na Congo na habité azosani comment azosani faire rigolo musique azosala na Congo oko le banini na vie na ko za nini oko le banini par rapport à musique na azosala musique bien azo évoluer bien comment tant tout cas na ki musique nete comment na ki musique nete ngona zo tan yoka ngona na répondre na yoka ngona nte na éviter soka Sankara ozwa neta ko yoka ngote to oyoki ngote te na yoki musique nete parce que batunyo so baba musicien na Congo batunyo so ba sala musique mais faut yoka nde ozwa tan ya yoka mutu po ba savoir faire na na tout cas neti ngana na zu tan yoka ete ngona yoka na répondre eza problème te asali nini le padre na pesa ngana non frio c'est des nations basses na pesa comme ça ka na karna o ils ont ma bête ça ne dérange pas non il dérange ngata na c'est pas ozwango na yoka ngona ka mais tanze moneno moko yo kite bon on a yeba zaka Jean-Pi Mongalo comme ibi pale boye mais on ezaki na wenge déjà le ngwana wenge ne bimi en dehors à wenge musique azo ça en dehors à wenge muzie nakolanda yote mama o muzie wana a interpréter qui Sankara de Kunta a interpréter qui bandie mona yé moko azo sala yé moko Mario na lembie Sankara de Kunta oh yaite mais en tout cas non na nya pesanga babeki na pesa soye nanga tamweza bolingo ezo tambola tengu oh bolingo pe babeki j'aime faire rigoler yemba onzo na yoka te yemba na yoka te Sankara de Kunta yemba yango na yoka la yebite mwana weranso mwana tuka fe go la saluer kota zali maintenant lo bagena na yoki banzembo na ete na nsansa mabete ngona yoka en tout cas voilà na yebika yemba bien bon chanteur mais na yoki na zunde temps yoka banzembo na ça va merci oh yembi wana nde bandela ono Sankara de Kunta regretter yemba la te eza bongo te franchement eza la ata yo mo buta mam Sankara sa tabino moko Sankara ça na vocal la ko la yoka la lukala zuta yoka de CDT la yoka la yemba la nzema la yoka mo bien et ça moi bien la yoka yo bis o tuna sona na pe ba beki obukani c'est pas vrai Sankara de Kunta Weranson Bercy a bêté panaï Weranson a fait aucun effort et obimisa Bercy a na prison tito mon hérité watana ba ya sebe fort à retour sala et le hérité watana ba bim na prison bon eza mabete na ndenge msusu soki babimisi Bercy ya mabete mais nazomona ka batiraima koto mama ya maître na zoloba koto kuna bon peut-être msu basala mo très tôt basala mo mbango singa ki faki loko mo ezavina na cesse même malgré ninga bimagi fallait pas ba médiatisangwa pour comme le roi n'était bras de fer na famille comme n'était ndé loko tembe faki za mutu mo nanu azala na yobatama azona otana e calme sans ba vidéo sans loko parce que mère wana pas na blessure ya mwana na e Bercy pe kotoyo asala ngona nkote za accident master na e bon moi ba se comprendre na moment les ate po koto pe na ba perdre mutu do ba oyoka te kotoyo zo sentir do pona ngantu ko na mona yango ezaki très tôt
on comprend donc il faut qu'ils ont un mois temps et puis t'as la raison ma justice ngana rolo batte que mutabimisi mutute mutabimisa mutazate et puis so landi bi omona na mama mwazo le laboé koto donc pour en tout cas conseil na kopesa ka Bercy que ça vraiment calme na moment mo eza bien aka kutana ba parents eza pena blessure na makasi so ils ont moins temps tika pena ils ont temps moko muso aki akutani na mama aza mama biso oza na souci de la mettre donc voilà pona bato mususu basela ngo base pour base makambo bongo eza raté mon ba base mususu est raté eza pena ba ko pena ma base bembe vous comprenez donc bazo ngo des base boso abia zonga na wenge musique à maison te siko na nte parce que toi on a problème eza ya meurtre problème ya mort d'homme ozo senga ke donc il faut famille wana omona mama te mamba lo baba ndo ya mitakala na ba concert mutu nyoso yisika ya robeta royala na ba répétition ya mitakala mère azolela donc to ko lingana te to ko so mutu bo mère moi bimeli so mutakala concert mo bimbe kima mère moi bimeli so do mère azolela na mwana ye donc pona nga elo na kopesa conseil na Bercy azana nu ya calme ya robatama amikitsa si na moment ezalaka mama vraiment poteki kauka akenda kutana na ye normal vous comprenez na moment mo bien mais OK c'est moi ezoluka te même en tout cas même ndenge côté musu bali ba sala ngo ba bimamba ngba on a vidéo to yimna biso nde beze la mutu mo mona ke no côté baluki am sote mikolo yo mbote raté ya mbote ba bimiso na prison raté ya prison te to za musique za ya ngwana te do pona nga même ndenge olobina bimisi Héritier Watana même ndenge Richard bimisi en tout cas ezala pe na nenga calme même yé pe Richard a dosé na nous de façon que makamuna nu mama na zolela surtout mama na zolela pena ke naza muluba Richard yopoza muluba uji mukalenga Jackson be to buka to ba kudo lobi makambu déjà que elaxa que mais wana pena lobi ke Bercy asa muzombo boy na yoki pena na landi mer wana désolé que ça qui na minute yo même Bercy asa calme même Richard pe asa na calme pour makambu nyonso bakota ngona ndenge wana je pour Bercy na mwana na akufaki bazape na baninga donc mama wana za mama ya moi ya maître na kufaka zape mama ya Bercy donc il faut ça venir lo monnaie sikol makambo to lo ba ezana nu tozana makambo to lo ba ti donc eza pena ke héritier atika na nu makambo ezana na ndenga famille basola na ndenga famille pour na yepe carrière na yepe pour mama tant ba komo lele comme bien te et puis maître o lelo akufi pe son âme maman blessé ezana donc Bercy soit total ngana bi olandanga en tout cas dosé pour na sola que même na ministre ayebi les grands coiffeurs ya mboko donc bobo ministre to sola inae na esagi ke yebsa Bercy azala vraiment calme parce que ay kende tene tabimi boya yebo po ezana batu mususu obimi na ome yazoluka neti ye mutakoma ke avocat okopa ba jara ba filmo bazana na Congo boye yazoluka ya bimsomba mo leka na mission na ye oyaboye atanani wana na we bate o atambuso oyaboye ozo beta koma muto ozo tanga ozo c'est ce que tu as sur la Bercy na lo ba ke Bercy alanda teke ba mais nana nga bimisa sko bat na mission na ye mais mutabimisi Bercy le be richeti on azolo ba ke na pesi conseil na nani anga nga bimisa Bercy na mission na ye ba mona net na oyeba te nazomona na moni kaka apparaître na ndako mo bo bafandi o comprendre bazo solola ya on azobisa sikoyo héritier po wana mwana biso ndako donc aza mwana wera tangisi mwana beti na musique pa na biso donc il travaille chez biso ti lelo même azo saba carrière no il travaille chez nous on comprend si il y a un salaire na donc pour vous dire encore d'un coup toi t'es maintenant wana pardon s'il te plaît héritier Watana basala kati leo na wenge musique à maison mais ouais aza travailleur na biso na ndenge nini parce que ayembara suta sara ba vocal kuna te à seul orchestre na ye la team na ndenge nini expliquer biso non éclaircer biso non donc maison mais ouais rason aza Congo ba orchestre seigneur se salami za ba commune comprendre donc za ba commune ouais za ba commune za ba ville mutu muso ko za pe kisasa mutu muso na succès ta ko za ne selembao mutu muso pe kitambo mutu muso ko za bandal mais nyoso baza na Congo donc héritier ata sali makamunyo soko sala ba image na ye amata akita a ignorer andima te anini batu nyoso ba yebige mwana wera donc tu comprends
donc Léon a minute au so sale honneur na yo ti ba otalo boy oh c'est la fille de papa bino comment pardon papa Didier Mvulu ah c'est la fille de papa Didier Mvulu honneur raison et banane et papa donc ya on a zo donc batu nyonso wana makamu nyonso ba osala ce sont nos travailleurs donc so les gens qui n'a pas ça conseil na c'est que non héritier fait attention parce que maman wana kufela ki mutu azolela te sikoyo alobi pe na kiluba pe no ezaki ki munoko na bino donc fais attention kokota makambo yo yebi mutu na makolo bongo te donc zala calme ko landa ba fio te bazoluka ka ba memona ba bezi ti bo ya ko beze bembe bo doser normal botika artiste pour mon artiste fa dans un entourage moins bien vous comprenez yel ba Richard wana omona ka entourage ko tala msuba azakana ba dodi baza déjà bazaka bien na vous comprenez bazaka bien azakana ba tête ndai maboko bank vous comprenez donc il faut battre bien sikoyo batu mususu ba yeba ko bonduka ba même artiste scénaire yango bando kota bakamba ba famille ba batu osala boye obando bimaka po un certain moment za rappel mutu faut ato bima ina image ya mabe faut o soigner ce ko imagine donc yango c'est le cas na moment ya komi nango ce ko fa soigner imagine donc bakamba ba famille batu ndengwana za rabena bien te puis na Olanda suna moni Vincent Twilise ba reporter plainte sur nini Vincent pe sona landie bien asani lika mama beti asali ka contre babenga en investigation donc cela veut dire oh besa bimi oh te nakina na famille na tuna nan so ki Vincent kenda te tonga to yeba tem su famille wana ozo comprendre bazo lela nanu ba yeba ki pete ke ba libéra ki Bercy donc ezana nu moi mbilinga na ndinga normal donc ponanga en tout cas famille ba doser vraiment ba tunyo sopé ba solo là parce que Bercy ba ko kufa peka na prison te aza mutu mais c'est très tôt et puis Vincent aza mutu te ke ba porter plainte pourquoi parce que zana ba tumususu tango ba bino ya ka bozo finga ba batu tango boya ka bo sala makamoko boemba moko ba porter bino plainte te ke ba memini bi so moni mutu ko porter ba plainte te ke et puis le la minute yo ba te belé pela donc ba zap na aussi là mutumso alinganga neti na majesté tozana Monique Kinke mwasa mundele Monique Kinke madame abala mundele alinganga funa ipsa na majesté ke na Londres mobimba en tout cas nazana Monique Kinke tant na ya Suisse na bike Popi Sungwazali na bike ba Tony P de France Suisse donc wana komba pays na pays na Belgique na moni ba chiba su na moni yemoko Percy Tumba grand prêtre so na esuko Paris na mona le fiti bourgmestre Saint-Valois Paris 16e ba Chikito Bango ba Gimalela le prince de la ville et puis ba Ibrahim Kumbi donc eza bato baza vraiment ebele Golf Rizola mikolo na boakete na boaka moi sine Jenine Nzengele pour Golf Rizola akosinga trop et puis yemoko susu Maclodine Kino na pesi mo bambote na Alpha Mampuya na pesi cover Musa wana mbote bosko na ndenge ya systématique en tout cas nazo psaka batuke il faut ozala maka ba Nes Makia Didia Tabao papa na Jonathan oyo n'est-ce pas ça ina na silisa famille mema bango poto en tout cas Nes Makia Didia Tabao papa na Jonathan qui vous a dit kakoya ratara na mbongo tilelo en tout cas Nes Makia Didia Tabao papa na Jonathan et puis Junior Tizainga Massa Nangai mwana Jean-Marie Tizainga ministre mine na Kolwezi et puis son excellence papa Richard Mouyej Mans balobi papa solution Kolwezi bonga makasi pona Richard Mouyej tobetele maboko en tout cas merci et puis PDG Roosevelt na Arche de Noé wana eskato obeta concert kala mingi te inauguration Arche de Noé pas PDG Roosevelt et puis tête ndai maboko bank balobi donc rien à voir quoi et puis l'international Jires Kembo na pesi bambotre na Bodri Kiala et puis Gladi Kiala na pesi vraiment bambotre na batu nyonso nengwana et puis sans oublier sotoye vraiment na zomona na ndinga ba Kenya Kampala Kelvis Nkoi en tout cas la pesi vraiment bambote na Pole Wanga immortel Dr Kongolo Pito Lukaya la référence de Kampala et puis Jigal Nzao vraiment bambote na yo et puis sonaye pona osuki sa vraiment na ndenge États-Unis na saluer Nana Benga petite sœur nanga motema Dadi Bimba et puis Jelingangu ya Karine Ngangu mutasoma ndako na États-Unis
oya États-Unis bandaka la esko somba ndako gelé somba tika jalousie. Et puis na bosanité Junior Tunga na Las Vegas na pesi vraiment bambote na Papin Sasa. Et puis sans oublier Chikito Bango, Cédric Mayele, balobi Cédric Mayele et puis Angelica Nzumba. Donc Hakim Saloum, le Neymar congolaise, merci. Et puis Miss de Miss Geneviève Bangui, deux fois Agnès Bangui. Donc, son en tout cas, on a de saluer Kakabajip. Anga Seigneur, au secours, ça me mélange. Na saluer Jip, madame, nanga zobi manango lelo Seigneur. Et puis la saluer Jip, nanga na parquet Seigneur. Jamais la gocha yango couleur jaune pour la taxi té. Batu bana ba taxi ba yebani o Seigneur couleur jaune ba kotuna yo e kokani na kombo na yo couleur dike simba te o kamata couleur a musako tshela voiture yo mo komo le susuni o Seigneur na saluwe banzungu awera mapapa ya wera na saluwe batu nyonso et puis yo moko mutoye. Sans oublier Madame Nangaï Roazolamba et puis Gigi Washington, PDG Kimasi, Nakatsa Snell, la bosanité Nathalie Benga, les qui n'ont pas fait de sida Kimité, félicitations. Nazoya, écoute, zanga jamais. Et puis Enoch Bungoudi na pesi bambote, sans oublier Solange Tungi na Paris. Mampata mama pasteur, en tout cas, maman vraiment chepso na ba prière. Si ma ramunio se zala bien, en tout cas na pesi vraiment bambote makasi. Et puis Papi Mbuta, balobi Papi Mbuta. Na pesi vraiment bambote makasi exaucé. Gladinga ma bo continuer ba étude na bino bano bazo pesa biso Valère, en tout cas merci à trop. Na Yemoko tonton Banda. Mkonza Sitoyo de la nation malgré Yopé de la nation badola kamoto malgré donc voilà quoi. Et puis Mangaya balobi moi ça pembe. En tout cas merci à toi na ebi que Talara Fio alors ça l'émission vraiment donc il lengia boy tout monde a quoi donc exactement mutu il faut aume là za na site opina donc na pepe conseil pour batebele comme ga bou so yeba na nga sala site tala batebele bana ba 2 vies ba 3 vies ba 5 vies donc vie pelé comme vie de loin donc batebele comme problème ora sala site mais makambo ezate impact ezate bo wele la te bozala presete. Boye bandeni makambo ezali donc batutu na pesi vraiment ba merci sika batutu bazali ya Jonas Mbese motema arla ba diamant na Canada ba Guy Bajolo papa na patrio via Jonas Mbese en tout cas batunyo so merci na ningo yaki na ebi ke zambala sukate na ebi ke voilà talarande tout ça na mission to so mise pe ba galerie to seki to sololi batupe ba comprendre que maison mende zabo bientôt formidable les obima oyo Jamaïque azoye la bile introduction moko ya danger oya saleli Inès Makia de diata papa na Jonathan Kri boyo kabino moko do voilà et puis tête tendai les sel mutoza na vendenda ku azo modifier en tout cas tête tendai maboko bank félicitations donc ezana ba bateau yo photo féliciter ba on a disque wana yango moni formidable zoya après wana le 28 autres zolongwa ba mission de ba longwa lobby le 25 déjà orchestre momba bazo ke bunya ngai werana secrétaire général na biso Junior Katakata le 28 to matia vio to ke bunya pour ton conseil kuna ba les 29 ba les 30 partout au tambola peut-être début à mois JND to zala awa pour te préparer suko yo ba kermesse ba contrat to zana ngwe puis kermesse de la PP fongwami donc voilà en tout cas to zage prouver ba tunyo so bolande so na matanga to pesi bino na merci na kombo ya Werason na kombo ya maison mère mobimba to sepelaki na présence à bato wenge BCBG bayaki to sepelaki na ba misenyo so ba bete pa na biso to sepelaki na ba journaliste parce que ba journaliste ne boleka ba misene belé boye 867 journalistes et internet donc en tout cas et là on a monnaie que bino bela bozaki depuis na début maman nana pesa imbong nana yaki te nana de bozaki la début ti to kundi na pe moni ba en tout cas internet merci ndenge boyaki ko leka na ba musicien donc merci vraiment na moni que bino boza
fin talaka en tout cas merci et puis la soura lango bobima pe pamba te bokomi sura sola mbote apesa ki mbote te donc bobima pamba te bat internet donc voilà na merci na Cleboa en tout cas merci na yemore ya mani ampoyo balobi garçon silem garçon azanga libumu garçon lutte contre l'obésité okopa malgré les lois balité alunga moi c'est moi ndundu mais famille lingite babite simbate sapateni ayo linga fimo suna Canada et simba était parce que fiango azana 8 enfants c'est soka sankarati ko salut réputation cameraman nanga abi soka ya kengela bana hermana boy ote donc voilà Sankara franchement Zaka Somo merci beaucoup oui vraiment merci beaucoup merci de nous avoir reçus chez toi en tout cas Sankara merci mais chez moi ngam na banda chez moi après bata théâtre de chez nous bango pe Sankara bana ba chez lui mais chez lui na yesu ko simba penate parce que omoni couleur jaune et zo réclamé couleur jaune des os réclamé na IST vous comprenez couleur jaune na lingala batu ngango couleur à Mosaka. Couleur jaune. Maman Nanganzami. Est-ce que vous comprenez Maram Sakarazo Sala? Couleur jaune. Na lingala. Si na lingala la couleur à Mosaka. Même si on t'a teinture jaune. Tala kamati Mosaka tchena na mutu. Donc yango moni toujours senga Mosaka. Acha ba couleur ya Mosaka na voiture na presa ba taxi fait boula. C'est pas vrai, c'est pas normal. Sankara, écoute, merci de nous avoir réussi. Merci parce que vous êtes plus nombreux, hein. Dès que ça l'émission boy, na ko tiko jamo ke na taxi ke simba tel kota ya na tika yo. Kota na boza na volo madame.